Bonjour, bonsoir. Avant qu'on bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza bitite. Tomoni susu vendredi à lelo eza le 30 juin 63 ans indépendance tcha tozwi yango nde lelo. Bandeko nanga makambo toyeli makambo ya mam Sisila. J'espère bomonaki bojo, j'espère bolandaki be émission par-ci par-là. Mais puis yaniki TV na bino pe azalaka banki te ba vrai ba abonné na nga ba oya nga bandeko bokota bolake bo partager émission s'il vous plaît. Soki pe eza première fois okutana émission cuisine yaniki TV ko zappe te s'abonner pour rater te pour recevoir encore des émissions espère bien à tolobaka tout sauf rien. Tolali tolamuki makambu na makambu nde bino mo boyebi ke makambu na communauté na biso ezangaka te, makambu na ngambo ya bato ya théâtre na biso ezangaka te, makambu na makambu aliro makambu oyo bandeko na nga eza makambu. Me nzambe asila alalaka te, nzambe asila bisalu aza na bomoi, pe sila bisalu aza na nzambe ya solo, nzambe asila bisalu aza makasi koleka oya bango. Bandeko na nga bino bozo mona confusion te parce que on a cuisine yaniki TV na omona na habité j'espère tu pe bino bozo mona confusion te bandeko na nga confusion totale ekoti na kaba inasila confusion totale ekoti na groupe Simba confusion bango na bango bakomi ko balola maloba bandeko na ngai balobi mutu aza na étoile mutu aza na eloko ya nzambe nzambe abundelaka ye kaka nzambe atikaka te ke ba oyo aye bazala eshue nzambe alongisaka ba oyo aye sila vraiment aza oyo ya nzambe oyo ka vraiment aza oyo nzambe apona parce que na vie bokozala na bino na famille baboti bino ko boza 10 mais mwana ana étoile na ye mwana ana grâce na ye tomona rango na bamboka tomona rango partout mukonja zalaka moko na kati ya groupe Simba maboka nga bien star o ba olobelela o akangi internet o bouger Zaire et aka sila bisal parce que azo étoile sila bisal azo étoile bino moko bolobaki le 30 juin lelo eza le 30 juin boko libérer sila mais toki silence tozoka bino te makelelo botiaki ya wenje boke wapi makelelo botiaki ya wenje boke wapi confusion totale ekoti na kaba inasila sila za na nzamba solo Dieu soit loué to moni mukolo alelo le 30 juin rouge balobaki bakolata to moni makile sike etanga te to moni esika basali marche te bango moko ba changer malobe komi o pique-nique okokende pe na teni na omwa mayo de bene ndenge ezalaka bandeko na nzamba juste nebisaki bino nzamba za juste muto azobundela nzambe eza bakroni mama te eza bakroni papa te me muto azobundela sila eza nzamba Israël nzamba lola alalaka te animbaka te azoveye na via sila bisalo azoveye na groupe SB yango tozomona ba résultat oyo yango nebisaki bino bandeko na nga bakuku pas de distraction malgré Gomez Luke bango mibale basalaki maloba na bango bandimaki te makambo ekobima na poisa lelo makambo akor ebimi bango moko ba yesu ko po bakosa bato akwa bazomanipule bato kwa bazomanipule bana na bango na yebi pete bandeko nanga o ezalaki benz yango na boye bandeko nanga ezalaki benz eza fama mwa solo bandime te ke makambo balobaki on a kuku ebimi na poisa fo bomona ka nzamba sila za munene confusion totale ekoti na journal le eza le 30 juin bomoni marche sike salami bomoni vidoni batie ya marche bomoni vidoni batie ya pique-nique confusion totale pape lombe aza papa lombe avosala makambo fozwaka temps ko réfléchir oboti na bana ebele na groupe Simba me bana étoile te oboti bana ebele basi ya mibali na groupe Simba bana étoile te mutu ana étoile ezaka sila bisalu bekam parce que sila bisalu mutu moko contre bino nyonso quelque mutema mabe bino moko
conscience na bino bomoni ke a lire bato bakomi kotake même Papa Elombe bato États-Unis Brésil Kini partout bakobenga Papa Elombe akoki ta okisoni habité na leka na loba tokeke Papa Elombe biso nyoto toyebeka loba lelo le 30 lelo eza le 30 juin Papa Elombe falaka loba bomoni maloba ni esika Papa Elombe alobi bandeko na nga nzambe asila juste baloba mabe bakutona mabe te lelo bachange maloba lelo confusion na kana bango bozana balancer j'espère boyebi voir Papa Elombe bokana nous message au Papa Elombe alobi to partager émission bolana nous message à Papa Elombe à suivre. Demain 30 juin, tel que le programme avait été établi pour Okutana, l'itinéraire vous sera donné. Autour ça la marche des santé et après je vais vous parler. Nabanzi motomote azana phobie ya ibale. Motomote azana phobie ya ibale, donc tout le monde on nager, mais on va au bord, mais je vais échanger avec vous. Je voudrais que tout le monde comprenne. Il y a eu ce qui s'est passé, j'ai été insulté, humilié, gratuitement, injustement, et trop de propos. Il y a le côté sur ma personne. Je ne répondrai à personne. Personnellement, je pardonne à tout celui je vais parler demain, je vais pardonner publiquement à tout le monde. Mona Simba Nyonso, fanatique Nyonso Simba Aza Simba. Mona Simba Nyonso, il y a Leloto, il y a Lobby, Aza Mona Simba. Je porte toujours de l'amour de manière égalitaire Nabino Nyonso. Ba oyo ba pro chakanga, nabi ke bien que tozana ndako mogeza mususu bazaka musika nanga. Mais tout le monde, vous savez combien na lingabino, combien na supporter kabino, combien na banda, depuis to banda ebele pour rejoindre na musala oyo trop jeune, beaucoup batata, beaucoup mama na maboku nanga na encadrement nanga. Je continuerai à vous témoigner cet amour et cette affection, quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Personne n'a exclu. Personne ne sera exclu na bolingonanga na mutema nanga. Bato ba loba ba yibikat nanga te, seul Dieu me connaît. Bato bazur ba lokuta sur moi, franchement, sincèrement ba yibingate, ba procha pengaite. Ba tongi ba lokuta ba salir nga, Dieu est le juste juge. Je veux m'exprimer et je demande à tout Simba de rester tranquille, de ne répondre à aucune provocation, de ne répondre à aucune injure. Pour accepter la monde finga, ils ont sentiment naïe et puis ça fait bénéfice. Problème té, azwa bénéfice, accepter sa sentiment naïe. Mais celui qui se sait Simba, moi na kokambala, moi ni lombe, à ko répondaka jamais na insulte, jamais na provocation. Le silence est une règle d'or. Répondre, il y a des gens qui ont été scandalisés na propos des États-Unis, de l'Asie, du Canada, de la Belgique, la France, de toute l'Europe, de l'Afrique, de Kinshasa, baza choqué à propos insensés, injurieux sur ma personne. Je crois que ce qui m'a payé un diplôme, je dois être de la première promotion à l'école Yagabila, Joseph. Le silence. Le silence. Et sa réponse n'a pas belé. Boula t'a tenu à pique-nique. Je crois, demain matin, chef de groupe, on itinéraire Toulanda. Vraiment ndeko nanga, j'espère bolandi Papa Elombe moko. Papa Elombe akoki te, choc eleki akoki te. Abota ne bana, abota bana, mais mwana lokola sila bisalu azate. Eza na likambo te ke Papa Elombe azaka silence alobaka te, aza mutu alobaka.
alobaka parce que papa elombe soki nde alobaki banda kala ke groupe simba muta répondre te bovanda calme nde makambo eza te papa elombe eye koloba ngo kaka lelo alobi par rapport à quoi par rapport à omona ke bakroni mama bakroni papa bato bacomprendre identité ya groupe simba kindoki na bango ebimi ya poisa papa elombe amoni nani abebisa groupe te na ya na ona dose na température bandeko na nga papa elombe ayebi makambo ezoleka bango nyonso bato ya groupe simba balingaka sila bisalu te succès sila bisalu ezangisa bango kimia bandeko na ngai réussite ya sila bisalu ezangisa bango kimia papa elombe oboti bana me mwana oyo atelemi lokola sila bisalu aza te mwana oyo bota na bango nyonso batatata moto azwa batrofe lokola sila bisalu aza te kotala sila bisalu nde batrofe ezolandana kotala succès sila bisalu kento bandeko na nga kento kindoki abuto ebimi na moi kento bango nyonso baosala na baoka hypocrisie basambla balingaka sila bisalu te bavrai bandeko na nga bakuku tofula Gomez te tofula bango te bandeko na nga boyokaka biyokayoka te biso bakuku fo tozala toujours même moral nayebisaka bino ndaku oyo balingaka mama na bino te bakolinga bino mpe bana te bandeko na ngai fo bozalaka mayele parceke bino bakuku boza ebele biso nyonso bakuku toza ebele so toyokani ke ndaku oyo moni ke oyo linga mama biso te batie fota mama biso kokende kotala te makambo nyonso ekozala te baoki kosakana biso boye te bamanipule biso boye ke simba te oyo nyonso bazoluka ka basali réputation bakuku parce que bakuku bakoyoke ko bakuku bafingaka Gomez basali makambo na luku basali bien te quel bête baoluka batia bango na baminiature tofula Gomez te tofula groupe simba te biso tozala tolobela sila bisalu bekam sila bisalu aza nzambe bandeko nanga makambo ekomi lelo le 30 juin eza jour baokende na bango pique-nique balmema teni ya pique-nique bachange maloba confusion totale na ngambu na bango retour expéditaire mitambu na bango bapiège na bango ya kuku ya butu ya moi elanda bango moko via sila esimami na maboko ya Jésus Christ makambo nyonso papa elomba azoloba soki alobaki yango avande lelo toza boye te mutatika silence na defo lokola Joseph Kabila aza te muta kotika silence na defo lokola sila bisalu azate bandeko na nga sila bisalu nde number 1 parce que sila bisalu atika kara na defo mutu nyoto ayebi bafinga baloba a répondra te avanda kaka calme silence wana eza très efficace bandeko na nga bavovre bandeko na nga bokananu papa Serge Louye boyebi bien o atournaki ami ya Omari mobali ya Flore boyebi Serge Louye très bien Serge Louye alobi ke sila bisalu en tout cas aza na nzamba solo parce que komona makambu oyo bayebi te so sila bisalu azaka na mutema ya or bien mutema ya mutu parce que makambu oyo même bango moko bana mibali kuna bebi bino bana mibali babomba na bango makambu te bango na bango bana mibali bango na bango kuna bazotuna yango sila azaka na mutema nini mutema oyo sila tika kara na defo amona kobia mona kate ayoka kobia ayoka kate yango papa Serge alobi sila bravo sila félicitations continuez toujours kozala boy zala kaka ndenge silo za ko changer te zala kaka bongo nzamba komema musika bino moko boyebi cuisine Yannick TV na lingaka bande kwa mama na ngai oya lingaka sila biso pe bakuku tokolinga ye papa Serge merci na conseil merci na remarque oyo remarqué pona mams en tout cas bino moko bandeko na yo bovandaka na yo boyebi bozo témoigner boende cuisine Yannick TV alingaka papa Serge umela na onzambe abatelo apambola ozala kaka ndenge ozo continuer ko témoigner koloba mbolamu ya ndeko na boende ezalaka faut bozala toujours na amour boye et ça la bien ba vrai tozo continuer toujours émission na biso à suivre.
Pape lombe benda pe bana o matoi, benda bano ya basi bano ya mibale. Bino moko na kati ya groupe Simba bozana ba secrete, bino moko boza kaka na koloba na koloba. Makambo ezoleka na groupe Simba, ndenge ni ezokoma libanda. Me bavosi wana ya Gomez na look ekomi libana ndenge nini bango moko kaka mutu bazobimisa ngo baloba ke matière baloba ko benz eza bongo te bandeko na nga eza nde vérité bimi soni wana papa obite tika na loba na se masque na bomba ka salita ndaku na ngai bandeko na nga sila za nzamba solo baba cook ba vrai onyo tu alingaka sila bisalu on tout aza bakouk vrai parce que tu y ba faux pe baza o aza bakouk vrai to soutenir maman la biso to longwa non na ba distraction o to kota non na ba prière bandeko na ngai balobi 1 2 3 eza na force mususu union fait la force ozalaka na Londres oza na États-Unis oza na Kini na Lubumbashi na Afrique du Sud na France partout tosanga na bandeko na nga même na bandako bisika toza ozwaka temps ko prier pour na bana yo na mobali no na famille ozwa pe ata même 1 minute ata 2 minutes o prier pe pour na sila bisalu star na yo et que ça la bien olingaka sila bisalu to soutenir ye na ba prière parce que makambo yo changer ka ba position bandeko na ba lali balamuki makambo misusu bango na bango kuna bandeko na bango abasi na mibali balobi pourquoi papa kende kolongola makambo ndenga beta ki sete koma pique-nique par rapport à quoi? Est-ce que papa ngo pas zobanga silo bia zobanga baba kuka batu basali eloko te baba kuku pe basola na pape lombe te pape lombe basola na sila basola na baba kuku te pape lombe azobanga batu te azosala musala oya yebi parce que ye pas un maître avocat faut asala musala ndenge sengeli bandeko na nga toko sala te to sala kaka te po pape lombe aza papa bota sila aza na droit makambo nyonso non sila pas aza na droit sila pas aza mwana kati na bana groupe Simba eloko lingba sala ote ko sala pe ndeko na ote parce que obino bo sala sila lelo lobi pe ko zongela pe bino mutu na mutaza na tane ba bi ke zongi lelo époque ya sila lobi ko za l'époque ya mutu mususu bandeko na nga bo pesa muninga chance bo zala bien ndeko na bino mwasi ki mutema mabe futaka te to lala muka batu ba okufa bo comprendre ka te bo ke bit matanga bozolela mami su ebele lo kwa mbule zobeta boke na ba feti bozo bine bokata makina ndeti njoto elongwa me bokosa batu boza ba hypocrite bosala vraiment eloko bien te bandeko na nga totala bino ba théâtre na bino ba film na bino bote ya kamas bote ya peuple bandeko na nga fu boza na ba moko tozana besoin pe tozana biso ba problème te to fongoli ba caméra to finga to tonga to tsaba rando non parce que na cuisine yannick na bino na pesa na nga ka conseil parce que makambo to mone eke bien te sala nga pasi bino nyonso contre mutu moko lisumu nini si la sala ata yesu akufa pona masumu na biso ezaki boete bandeko na nga ezaki boete bana mama tozala mutema malamu bopesa muninga na bino chance ata bolingi na bino na groupe Simba te da bolongola na bino na liste na bino WhatsApp mutaloba zate biso toloba kinde bino bolobi le 30 juin bopesa indépendance lelo le 30 juin tomoni eloko te tokunisi nzambe Dieu soit loué parce que nzamba sila aza makasi nzamba sila azana bon moi en plus na yebisa ki bino sila azana papa te azana mama te aza mwana etike mutu azobundela sila eza nzamba bitike bandeko na nga batelemi bakote makambo bandaki ti lelo le 30 juin tozotala lire ezokende tozotala nde bozochanger baposition bandeko na nga nzambe tobanga nzambe tobanga muta mukili te mais tobanga nzambe pape lombe toko respecter parce que aza mutu a mérité beaucoup de respect mais tobanga nzambe soki tomoni amabe tokoloba soki tomoni amabe te tokoloba na biso pete bandeko na nga bakende marche na bango lelo bauti marche na bango
tomoni bake pique-nique marche comme ya pique-nique bake kuna ba sukola na ba bikini na bango ndenge ezalaka mwa ji mwa koka baseka bongo nde malamu mais soki bokendaki kaka na likita na bino ya butu elongwaki ya moi bovandela sila bolingai bosanti babakuk baza na kini ebele partout koganga nga naza bakuk omona bandeko ya babakuk parce que babakuk tozalaka même moral même esprit babakuk baza ebele sila bisalu afingaka mutu te esalanga pasi bandeko na nga naotala mwana mwasi bato afingaka na ye te alekani na baémission te mais bino mo bocreye kaka baproblème bocreye bapolémique bocreye baconflit bocreye baidea mabe o mwana bato azosala te yango esalanga pasi yango nalobelaka ye bandeko na nga bandeko na nga esalanga pasi kotala makambo na omona na communauté na biso congolais tomona ba marocain tomona ba race misusu problème ya ndeko neka moko bango nyonso basangani problème ka ya ndeko ne moko bango nyonso basangani il s'agit que yinde bebe ba mais biso na communauté na biso tomona yango te mutu na mutu aotala intérêt na ye mutu na mutu aoluka oyo ye bandeko na nga eza kitoko te soki tokomi na degré ya comprendre que biso nyonso toza congolais congolaise union fait la force toza na amour makambo nyonso esila toza na besoin makambo te tolingi vent oyo eleka toza na besoin paix nous voulons la paix paix kota paix ekota na communauté na biso même na ngambo ya bamusicien makambo tomona yango lisu te bomoni efere te bomonaki ifali te bomoni me bajibete nde baosoutenir mwana bango ferigola pourquoi pas na bato ya théâtre na biso mpe tomona mpe Bellevue TV tomona mpe Sila Bisal tomona mpe Ici Pechanga esala bien mais mutu oboma sila kaka baoyo baliaki na ye oyo avandaki na bango oyo amelaki na bango esa pasi bandeko na nga nzambe alola asunga biso cuisine ya Niki TV na bino na kaka na conseil na nga mwana muke na nga leki na koza pe yaya na koza pe mwana na koza pe ndeko na bino na mwasi na ye pour la division te mais na ye pour la paix na ye pour l'amour s'il vous plaît ba ya na nga théâtre ba papa na nga théâtre ba mama na nga ba mama leki ba mama kulutu ba tata mwasi ba mama leki bino nyonso na linga bino na longoli mutu te toza na besoin ya paix toza na besoin ya paix parce que tolanda ba théâtre na bino bote ya biso nini bolobela biso nini soki boyoka message o bo changer comportement na bino bo changer façon na bino ya ko comprendre bakambo na famille nyonso makambo ezangaka te na ndako nyonso makambo ezangaka te mais ya ndako esukaka na ndako makambo misusu eza oleka na internet te makambo misusu ezaka te oyo nakende nango na leta non makambo misusu ezalaka bovandi obengisi papa obengisi mama obengisi ndeko no bosoli mpe entre nous efili jamais moto ayeba mais bino ekomaka internet ekomaka lolobi omati internet moninga kuta azoloba ozoregistre quel esprit quel niveau makambo to mona lelo na ebite so ka ki 22e siècle ngo bien so ke ndeni baloba na comprendre te bandeko na nga to changer mentalité peuple congolais to changer mentalité peuple congolaise le 63e anniversaire na biso a indépendance eze bele bandeko na nga to changer comportement na biso même na mboka na biso to ana besoin ya paix. Même na bato à théâtre, tous en a besoin de paix. Même na ba musicien, tout le monde a paix ekota sous sa collègue na bato à théâtre na biso. Et que ça la biso bien. Et que ça la biso bien bande konanga. Baba pas de distraction. Ceux qui filment na biso a sikeye. Makambu eyak. O eza mon pépé. Bazo ya po ba distraire biso. Baba kouk boza la sage. Baba kouk boza bande kwa mayele bana mayele. O boyo kakasila. Fila lobaka muta finga te bosala toujours promotion. Oui, ça promotion film na biso. Bino moko j'espère bomonaki. To soutenir Sila Bisalu. Surtout na ba prière na tous les domaines. On a même là qui bino na pourquoi lelo kaka oyo. Analyse selon cuisine ya Niki TV par rapport ya journal lelo le 30 juin 2023.
toza na besoin ya paix ekota ekesala bien onyo tu azaki na kati ya live nanga ebandeli tisuka merci o akoya après merci na bandeko pe bakosabone bakokomante merci bandeko nyonso balingaka cuisine ya Niki TV nga pe nalingaka bino sans oublier Kati Okonda wetu na kati États-Unis mama Jeannette Bosolo na kati ya Allemagne chez la Fayoul na kati ya Genève Niclet na kati ya Genève mwa poto atongo abakuka solo wumela tozana toza kaka tozotala nzambe alola apambola bino que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.